Ouais, tomber du ciel, tomber du ciel. Akwea, tomber du ciel. Caméra na cima, mbala. Salut à tout le monde, salut à tous les fanatiques de Tombé du Ciel TV, salut à tous les mélomanes de la bonne musique, mais les autres wana comédiens, artistes, c'est la magie. Tu es au Kangaï, Awa, Nakati Europe, parce que tous en Europe. Yo pozungi suna mboko oto yegaga, c'est la magie. C'est la première fois à côté Europe. Yes, sir, ouais. Donc la CV du Makas Kokutana, donc c'est vraiment la famille. Ouais. C'est les Congos qui gagnent en fait. En tout cas, si vous bana qui nous ça va on est balanda trop. C'est bana qui n'a ça va qu'il faut tiens moulende quoi, donc c'est pas facile pour arriver, mais faut toujours moulende. Bon. Chaque chose a son temps. Monsieur on peut tout commis. Ouais. Isa et bandel. On a un bosso, le bel calelo. Danser. Mystique. Kitoko. Bonne Europe, c'est la magie toujours quoi. Voilà, avec Alex Intime. Ouais, salut. Salut à tout le monde, salut à tous les mélomanes de la bonne musique. Ici nous sommes en Turquie. Donc Alex Intime a tombé du ciel. Akwea. Bana les rois de la forêt, les warriors bagolois. Tout ça dans la boutique. Ndegesi de Lobaki, Ndegesi de Bandaki. Tout ça qui est nango, Toyoka, Silva. Na continuité à boutique. Bakani ni bakuta na nango. Tamba yote ka babilo. Toyoka Silva. Voilà, Silva comment? Ouais, ça va. Ya ba boutique boye pelano kiyo. Moi si na parler c'est bon, na bana to ozolu kana. Moi si na bana. Bien sûr, combien de temps depuis aux Amboko? On a OK, on a 4 ans. 4 ans. Waouh. Na kati ya boutique boye boteka ba biloko ya danse nazomona ba collection ya misinga mona koti na moni pena ba berloti ba weston ba coupe belé ya danse awa bon mélange la forme nyonso to boza na forme particulier au boteka. Bon, d'abord biso on a tué la boutique aux hommes les boutique mais tous en usine. Ah OK. Tous en usine où fabriquer nyonso ça. Waouh. Il y a biso moko ici. Ouais. Donc à part autres teka to tinda pe bilo on a payé belé. OK. Na ba Italie, tout ça na ba commande ba italien, na ba Norvège. Donc to tinda bilo ko ba place belé. Ouais. Mais mingi na boutique tout ça basé mingi na Berlotti Weston parce que ça ba sapato était comme trop. Ouais. Parce que na moni ba triple semelle mais na kati awa boza na mama ya combien de travailleurs ou boza na bango boza la place mo bon à part yo congolais mais na banani so sala na bango bon awa tout ça la na leki na ngai. OK ici Congo ni GFT na GFT Bemi ce qui est aussi va Bemi alors petit frère madame. Ah mon frère GFT. En tout cas, parce que Congolais, difficulté nous beaucoup dans le temps pour ça la vente. Ah ouais, parce que nous avons des biches dans la sombe. Après, nous avons en lati et coquillette. Pour ça, la changement
Bon, oui, ezalaka vraiment omona mutu mosusu po bato mingi basombela biloko bazalaka awa te. Et toza na politique mo totravaille nango awa tobandozwa tellement baréclamation trop. Omona mutu alata 42 mais loko aza awa te basombeleka ekomi boye ekoki ete soki otango sapato ekozonga awa ndenge eki Afrique ezonga so ndenge ezalaki te. Donc badifficulté tokutana yango yango wana sapato to eza tokoma kosala yango 42,5 43,5. Donc vaut mieux ezanga yo moke otie mwa eloko ekoki oke ekoka yo te. Donc badifficulté tokutana yango wana. Donc chaussure nyonso oyo moto aza nango mposa asali commande aye bosaleli donc asepeli. Wow. Moni toza na oyo eza tele tokotanga bakombo te mais ezoyelatisa bato minene ebele bato mpe bayebani ebele na monde. Ndenge bosala boye ntango bato bazosomba bino moko ntango bosalaka bilan journalier na kati ya boutique bomonaki bato bazokota bino bozala bacarte de fidélité est ce que bwana bacarte de membre mpo bowanda koidentifie bato na bino ki oyo mpena aza client na biso bosala ndenge? Bon toyebaka eza na bato semaine presque chaque semaine akota ata olongola mingi te bawana mpena baza bafidèle na biso toyebaka toyebi bango vraiment siko toza na baboutique ebele na kati ya Turquie. Ndenge nini okobana koreconnaitre ke forme oyo to chaussure oyo eza vrai chaussure oyo eza faux parce que yo omeli na métier oyo oreconnaitre yango na misu boye to oreconnaitre yango na kosimba boye? Non, par rapport à l'expérience on a nango so na tali kaka boye nayebi déjà oyo eza bien te. Donc sapato eza lokola mpo na ngai eza eloko mo boye ata naza na mosika na tali boye nayebi déjà oyo alati mbwa oyo eza pièce oyo eza cuire solo. Par rapport à l'expérience bamembre mingi to bakonzi ebele oyo baza na Congo ndenge balataka toyebi te nani alatisaka bango basombaka na botiki nini basombaka wapi. Toza na badepute ebele toza na bahonorable ebele lokola bahonorable Ida Mutara baza vraiment tellement ebele soki balingi bacontacte bino to balingi bacontacte yo parce que yo moto ozorepresente boutique etant que manager suprême sikoyo awawa bakozwa oyo na numero nini? Bon awa soki olingi ozwa biso eza d'abord nga moko awa nga nasimbi makambo to wana ntango na biso ke eza papa. Donc hier moko avoyageaka na ye natikali nyonso eza na maboko awa ezine tozofuta. Donc soki olingi ocontacte ati la boutique donc numéro na biso eza plus 90 552 817 17 49 plus 90 552 817 17 49 wana ozwi nga moko pena vraiment. Donc bana Congo bana mokili mobimba partout vous êtes Europe vous en Asie vous en Amérique donc Silva Yowana numéro de téléphone si vous en avez pour contacter ba forme bena na mona la sana chaussure on a Weston puis ça numéro 45 puis ça Golf à Weston on a tarawaya ma pièce c'est ça na tara nano depuis ça coupe on a muso itikelo wa noir wana oui coupe yo izo na moni originalité ya coupe yo ba na mona déjà coupe yo déjà Weston triple semaine otozo yango pa depuis King Kester Kenda chaussure na mona yango c'est pas mon tout ça là parce qu'ils ont tellement cher fort quoi parce que bino ba chaussure makasi ya cher boy awa mais ozobenga bato baya kotala to baya kosomba nini oyo expliquer bango? Bon ya expliquer bango eza boy moni biso to sala tout to sepelisa classe nyonso parce que toza na ba pièce mosusu neti oyo ngando ya triple po somba il faut na makoki mais ce que biso na ti la boutique to tient na biso prix assez mais qualité qualité mais prix moko normal. Donc ba congolais ba africain toza tel oyebi Afrique ndenge eza toza tellement na ba problème ebele ba tout photo aider basé ebele omona mutu mususu
avec pièce à bois qui bimisa par exemple 6 000 7 000 euros. Ouais. Mais si on a dit la boutique, tu sais les mêmes pièces mais à repérer c'est bon à mouquer. Bon. Bah détail tout au landela. Vraiment. Donc bah détail tout au monde. Donc c'est le mois au cacolaté. Bana Congo na ebisi bino soko monite oyo pena o kinkisera ko ela na podium. Donc zo kapina yo mo sentir pena poids ezo peser likolo pena donc ezo makezo kita. Boza mayele parce que ba collection ezale na moni na miso baza na qualité. Otenga na sombaki na Italie, otenga na utaki Italie, biso nyonso tozo somba na ti la boutique mais tozo linga nde koloba vérité te. Na ba musicien, na ba journaliste, biso tout tozo somba tozo lata ati la boutique. Mais pourquoi bato bazo linga koloba vérité te ke bazo somba epa na yo? Bon, au moni quelque part pour nanga na mona ngo lo complexe mo boy. Parce que au moni ezine na biso. Ouais. Et tinda biloko nde na utai koloba na ba payer belé. OK. Parce que différence c'est ça que o tozo te kango awa na Turquie. Ce que ken na ba maison ana pour y comme ndenge mususu. OK. Ba perpète il y a danger et là tama na Portugal et ça na maison na biso. OK. Mais ce que ba éviter. Donc quelque part et ça ka complexe. Au moni mindele nga lo ba eloko moko. Mindele wana bazoyi ba tellement fric trop. Yango biso pe to zwa biloko na bango koloba ko pirater c'est trop dire. To travailler yango même qualité net pièce soit berloti. Oui. Et ça 910 euros. OK. 910 euros. Fallait normal. On a mon Rihanna, on a mon 910 euros. Mais ce que soit na ti la boutique awa, on somba on a pris assez. Bon. Donc ko ba osa la biso ils ont côté. Donc toujours ça la même qualité mais to tiens au prix assez. Vraiment. Donc est-ce que mutumo batunde est-ce que photo timbela parce que place au qui bimsa 910 euros, oui awa to pesa on a fond bon mais même qualité. Même qualité. Voilà, nous donnons le badon même qualité au lieu de nous bimsa 900 euros quelque part et puis mutu azo travailler ça ne qu'on a biso zawana et ça soutient tout c'est soutenir quoi. Le roi de la forêt mobali asi deji mampata toza awana lumière, la lumière de Turquie, bien baptisé par Mampata, le général de Panzo. Le roi de la forêt Nazoya, Denabaki, Banawenge, Kozonga Nangai Boye retour, le roi de la forêt Mbalamoro na Chicago, quoi, tout le monde a Tokoma. Il y a souvent moni na la forme, oh, tant on l'a tant de route le roi de la forêt, donc ça attire la boutique, parce qu'ils ont vraiment collection, oh, on a ces plans, on fait Jimmy Westo. Donc voilà qu'on a mon babot à danser, déjà place là. Biloko c'est belé. Ba marié, ba tout bazana ba occasion, bazana ba événement, ba tout ça là, me dit le cœur donc voilà. Ba chaussures les ana na si tu voyez la bidon, ils a bango aza bilanga ya sapato. Donc ba lata ba lemba. Donc bilanga ya sapato et lata maka kaka ndenge eza wana sikoyo chaussure oyo ezodépendre ezosenga temps nini na été na hiver besoin ba différence sorte ya ba chaussure oyo ezalaki ofolataka na été to olata na hiver to chaussure ekipaka saison 2. Oh, normalement chaussure awa en Europe eza na ba chaussure olatango na été ekipaka vraiment. Mais en cas que vous en a fait boye vous en a mutu côté na salon donc wana ce qui parle disouté. Ah oui. Je vois directement. Ce que eko oizaki na Turquie awa. Bazo kanga batu, bazo refoulé batu mais bino boutique ça refungo. Maintenant bazo kanga batu, bazo refoulé, ba misu bazo ya bazo kima, bazo traverser, bazo kota na ba mai, bazo kufa. Bino tango bozo akaba eko wana. Et ça la ronde. Bon, ils ont basango moko ya mawa vraiment, ya mawa ça la nga passi. Et ça là on a passé on a eu senga na ba gouvernement na biso ba mekauta la kao ba mekauta la kao Turquie ils ont payé moi bien surtout sur business ils ont beaucoup moi bien et ceux que tu moto aux makambo parce que différence c'est ça au moins en Europe différence c'est ça peut-être bango pour la sociale les mais mbongo ba ko futa moto
par mois kuna so za na business a okozwa même fois 3 na jour moko donc difficulté na biso ezaka awa document yango bakonzi na biso fo batala pene eloko wana tozala bandeko na biso basénégalais basololaki lelo sénégalais ata umeli abapesaki document donc ekomi siko kodépendre na bakonzi na biso po kimi ekota. En tout cas, à tous les dirigeants du Congo, veuillez vraiment voir ce dossier parce que ce serait hier, moi-même, j'ai failli être arrêté parce que j'avais oublié mes documents à la maison. Je suis sorti, on m'a dit non, la police est de l'autre côté, ils sont en train d'arrêter beaucoup de gens. J'ai vu comment est-ce qu'on a arrêté plusieurs Congolais. Tous ceux qui m'emboquent, oyoyo, poto kende, mais ba mai, ba tubaso kufa, bandeko. Bakonzi ya mboka botala dossier oyo Congolais akubanda ko souffrir kaka libanda boyete ba investissement ya boye faut esalama na Congo bilanga ya sapatu ya boye surtout to planter yango na Congo wana omoni ke mutu tu ausana posa alata chaussure na prix ya bien influence ya kude osombeli wapi euti wapi eke wapi o eza bien quoi voilà. Silva to comme nasuka juste émission na biso bambote na yo opesa pa banani et puis sengoli ozanango na rencontre ya yo na Alex Ntima tombé d'ici la koya ko. Ah ouais, ah bon, en tout cas na sepel no makasi, en tout cas na sepel no makasi na ebike toza mukolo sukate. Donc déjà côté makolo bosana déjà parce que partout aux alasso bengi atila la mauvaise la nayo donc la CP il faut beaucoup tanayo déjà so une place pour na musala na biso parce que binonde bo sala rabiso parce que boza ba panzi sango basango bo bomba ngote ndenge otu lo beloko aboso to tchango na Congo mututo olata mais la prière c'est donc c'est quand même ça na CP de trop et na bambote na ngezaka pas mère double et mère double wana mama bana kwa botelanga mapasa donc pour faire le il faut bomba kaina ba aswa kana balcon ko bimisa ka mère double mon boss ati la boutique yaza papa ezine na biso mobimba image ya kabi donc bambote belé tout basombela biso biloko bambote belé donc merci beaucoup. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Le temps pour moi de dire merci à Jefté Béni parce que lui nous a assisté à la réalisation avec la lumière de Turquie, le général Dédé Panzo. Mes salutations à tout le monde, sans oublier Tonton Fantastique, Yum Groubaï Kenaya Namboko. C'est la magie. Tobo Sanité qui était avec nous de la partie aussi. Odi le Manzaka CPI Saratola. Topesio Bambote Saratembo pardon. Topesio Bambote Belé. Voilà, sans oublier Romain Moboti Mania Gauthier Fala Itoko Sevemula Mantima d'Alex Ntima. Europa Pindinga Moule Soda ya Poto Diavo Mfumo Bambongo Akuyate quoi. Voilà, merci beaucoup. Bye. Tombé du ciel. Akoya, tombé du ciel. Merci beaucoup pour l'assistance, Alex, merci. J'ai Sotomoni. Déjà, Koutunga Yama, on a parlé. Sami. On a tout cas. Je vais mourir à Mouké. Voilà. Les mamans paya bayaga nandaku, on met ça dans moi. Vraiment, merci beaucoup la geste. Derrière, prise la classe d'Andeng et Péaboye, on a parlé, on a Bengana, et on a parlé, même à Tarawati. Ouais, Mania.